Merci très cher amis internautes. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission Micro Libre avec la vôtre. Jemima Ibel, le gros bébé de la presse congolaise. Donc on émission le Micro Libre, mais beaucoup qu'à moi, parce que par rapport à la présentation, je ne serai pas seule. Je serai avec Giovanni de Force One TV. Oyo ya Freddy ya Kimbe, hein? Bota bashiri mbala ko sekamata ko koto Freddy Akimbe na biso moko. Voilà donc sur ce plateau Torozala Naba artiste comédien donc notre Karine la star donc a joué à pas il y a papa la biso ngadia diangadios hein, chic choc loenge et à part elle beaucoup tozana kela tozana Lalou Maleba les professeurs mais c'est les flamingos yemoko mais c'est les flamingos yemoko Lalou ba bière dans moto à kota katina ba flamingo ozaka na maluku o na kisenso o na wap ayeba nyonso pe ayeba na kosisa mais avant na pesa bango parole pour que boyeba loroni to kolobela le par rapport à l'émission. Je dis d'abord merci à Junior Rampidi qui est derrière la caméra, merci à maman GH Aza patron nanga et merci à mon boss Edo Amani et à JB Koumalouta le vrai pétrole de la Lassa. Donc on appelle ça ma consœur Giovanni. Giovanni, bonjour. Bonjour, madame. Un mot par rapport à c'était basé na EHP Media. Un mot par rapport à Bango. Bon, avant qu'il y ait un mot par rapport à Bango, je commence d'abord mes saluts, mais mon boss c'est Freddy Akimbe. On va la 1m80, monter ma couvre, bon séjour à Kinshasa. Et puis, tout ça, pour fonctionner, tout pour nous penser ça, tout pour nous découvrir, ma campagne les autres éléments. Tellement que mon Dieu la Bible sur internet, ça favorise son année en solo. Bon, ça l'a toujours branché. Tellement vous appelez méga la mine belé ba moi bolanda boye banana baby théâtre nana baby cité to et bébé na batakala to baby na batasika mais vous a scotché tous les fans il y a Force TV de 140 bolanda vous comprendre des jeunes les autres. Voilà, merci beaucoup. Donc, Giovanni a dévoilé déjà. Tozo Lobelanine. Lelo bozo ko tambusi micro otuni bato basa la différence ya théâtre à Kalana ya sika lelo bo mona ke non ya Kalana za ka bien. Ba sera ba groupe salongo wana ezalaka kitoko mais so potuni bato habite ba série pena lelo ba internet pena ndango de vrai théâtre po osalika lelo le côté ba série faut que vous là-bas que ne ba dupliquer ba tinde la bine ba ne ko vraiment moi temps penza makasi. Voilà, je vais devoir dire bonjour na invité na biso bada sur ce plateau Karine la star. Bonjour. Oui, bonjour maman Nanga, boni. Ouais, boni santé. Oh, santé bien makasi nangolo nzambe talaka soki yete mutumso azali tazanyo so pona biso. Voilà donc batu bazio na EHP Media et puis ba mono pe na Force One TV un commentaire par rapport à ça na ba fan tout bazo tala yo. Oh, c'est la première fois nanga na le kana chaîne oyo, le kana na ba chaîne soumé na sepel makasi na sije na biso to combattre ngo et ça bien. Voilà donc balbi kela na kotune question oyo yango yekindo kango to mona na ba TV la ba scène ezaka pende solo voilà qui la bonjour. Bonjour. Un mot la ba to ba la na EHP. Moi te. Bambote bele na ba fantu. O balinga kankela o balinga ba tete na biso don. Ndeti ba mer na nga feza ba iti mama Nora. Mama Leki Matondo, Mama Santa, Pera Lomi, Venanga, Netika. Voilà, Lalou Maleba, on va bien aller, mais c'est les flamingos. Lalou, bonjour. Pour ça, nous, moi, pour la maman, bonjour, Lalou. Ouais, bonjour les gros bébés de la presse, j'ai Mima ya batu ya EPH Media. Mbote belé na batu tout bolanda biso et mbote belé na ba fanatique tout mais c'est Flamingo yo babi en featuring toza biso na biso ba comédien na moni Karine la star azawana mwana vie donc yo ebi kaka. Après si mbote na maman Brigitte Katanda na kaza Paris, babi maman continue toujours au foot baniongo. Après si mbote na Jiveshinto ya le père des jumeaux. Et pourquoi pas bandeko tout donc bandeko tout bolanda biso na tous les deux chaînes oyo babi kalate pour redécouvrir vraiment ma solo pour amener ma solo avec bière nanga oza bokoko en tout cas donc on est un mélange à bleu ni otina ka oh te ona natini mon pêche ya pona kota na buto
Mais c'est les flamingos. Voilà donc on dit qui tozo lobela par rapport à théâtre. Étant donné que dans la concert nanga côté na biso siko to komi tout na biso ba question na nyanga ko beba sa presse na biso parce que il comme dia ko beba. D'abord pour na bana nande ko langa oyaza koto ya mwana mwasi Karine la star. Pour la différence nous ko la théâtre autant yo zaka na ndako autant la pena mama Chako na télévision ba mama Pembele autant la pena ba mama na biso Monzele pe ya sonam ba mama Belé. D'abord avant de te question nanga pesa ko no guyo sa théâtre. Ok, merci na question na maman nangai. Et liboso mtapesa nga guya ko sala théâtre. Pour nazala penda ki dote ke na lobelika groupe na biso. Comprendre? Mtapesa nga guya sa théâtre za Vivienne Abiel na Mami Jokisa. Vivienne Abiel au Clara dans la groupe sans souci. Mtapesa nga guya jouer, faut jouer à Kalo quoi et na bana théâtre na groupe sans souci. Je fais une année 6 mois là-bas na groupe sans souci après. Bimate. Ah, na groupe sans souci na bimate, na bimate na une année 6 mois na salaka trop ba publicité dia mingi. Publicité poto. Na salaka ndé trop ba publicité tellement azaka na moi force moi on le kapana na TV ba changa za faute na bango te ki faute na ngai parce que na uti ndaku fallait ba sala nga na ndenge na zalelaki mais ba sala nga te mais place na zui penda ko jouer ma classe ki ba banga Karine la star na Chic Choc le ngi pa vie na ngai moto mo prêtre ngadia ya ba bula part. Ye wonde mtafula ngai na zabwe siko différence ezandeni ngata na ndako sa na banda na linga na zali na bolingwa TV na eleki na ndenge ba fio ba ko mosa siko te pour na banda la rande ton nga banda théâtre en 2009 et pas na nga na banda ko tout depuis kala pour na classe bana classe so ba zwa kanga ba kina pas de faire sans souci que son âme repose en paix na zana ba uniforme ba bi ufusa ka théâtre parce que olubaka makasi ozo pena vraiment ndenge ozo na fusa ka théâtre to ba manga ba uniforme sans habiter biso zo ba diplômé kende tanga so sisi classe ndo bandi théâtre na ka non esprit o ekoti sikote parce que na minute o ebele ba ya théâtre pour na mibali on a pena to sa ba jeter to lo bana ba te ke Karine nga za boye alinga mibali te ebele ba esprit ya mibali ina likana TV a mibalo ba ko boya par rapport à biso to yaka to na boulot sa théâtre et na sikoyo na minute et bien ba ilong pona na lo ba vérité ba ilong pona mibali ba ipona mibali na zana na mutu mona ko banga te o ba mandi théâtre na basima la biso na loba ba so ba ina bango areza kat na yeba na mona Karine Kibilo le kana Chic Choc le yenge ba jouer se ba agiter ba jouer se ba pièce bébé ba principal merci na papi fula ta fulanga na Chic Choc le yenge siko ba yaka na esprit wana comprendre mais biso na minute oyo to ela mambo ebi ke areza o sala o yepanga de salio a fulio eza pas na lo balanga te ke na sali vonta na ya Chic Choc lundi na tourna mardi ba itizanga dara nini oyebaka musala na yo ube yo pe oyaka pe kaka na ba peut-être utiliser pour autour loba auto condamner ka belé ba epona kolinga mibali donc c'est que yo yaka na pona mibali to yaka pona musala na ka pona mibali te ngana ka ba pona musala poto na ye batalanga na groupe sans souci ba comprendre nga te to na ye Chic Choc ba bi afio za show faut jouer c'est kana ndenga zali na ye ba pe théâtre été ba jouer sanga o saka mamoza ba itizanga ka bazwanga Karine bazwanga ndenge naza basalanga bongo yango ti sikoyo kombo italama etelama mais na sepeli makasi na bosa ko lo bango liboso nana bana yo bana bana biso nga tata mwasi na bango na moti nazali ko bana ndeni oh ya vie de loin tu vois na biso ngana tata mwasi na bango kelo no makambo yo lo bango mais kela oseka na gobo ya te oyo aza penda tata mwasi leki ya leader na biso donc tu peux totalement bien mais pas fulio pena makasi za vie de loin wana penda na gobo yango te wana penza ata na kufi donc na kondima kaka o mona kangungi mo boye vie de loin donc moi te donc président ngada en tout cas na benga epe présidente na benga ekoko wana koko na biso ya na biba babe si théâtre da bato o ba esiko lobi awo yo pe siko to na ka bato ba lobi po bana mutu akala po âge no pe to e baraté enki normalement sur total bien théâtre ndé obeba donc siko po na kala wana penda théâtre penda za logique bana ba baby sang ke bande kona biso basit na wa mibali bango bayeka donc bayeka théâtre ka posa kaka ke poto kaka baye théâtre kaka ke mibala poto yango nde babomije ayebo alati mwa sexy
atiki moi parti moi libanda soit numéro moko ya poto soit mwa mobali moto abengi ye mama bafi baolimbisa ata mosusu natangi kaka bango na bagarçon eza garçon moko boye atelika matebu na tv amoni matebu atiaka akitsaka pantalon na sabinga mpe fona sala yango bafi baolandanga alandi o succès museseme o momo mondial tinga mpe nakitisa pantalon nazo bafi ya poto basi babaka te na teleli bango na bagarçon mpe comprendre amoni Serge Niens moko boye aza na chic choc loyenge akitisa pantalon mpe fona sanga me obaka batuka ya bino kaka ba chic choc obaka bata mususu te to apena lalu babi lalu yo suko opena par rapport à jeune na yo o jouaka yo motango otala ke non ndenge okotanga ta théâtre apport ni omemela biso pena na théâtre autant toko na peto bité apport o pena lalu ba bière po tant théâtre do beba bozulu ba keno batasi bato lelo et puis par rapport à apport obuno boyela bango pe sur scène pour que les acapes n'ont na ba texte na ba thème n'était ce que Giovanni au contredit nga autant pena théâtre histoire ezo yebana ke ebanda ki boye ezo ki boye mais lelo comment qui est mutu azo ça la théâtre azo ça lanka pour a jouer bat bazolanda ba seka non qui azo ça lango qui pour et porter mutu moi implice to azwa moi conseil na kati alors ba théâtre ça ya ba kudi so azo ta théâtre au vent des mona na image na bat bo jouer na habillement ezo la sambala monte idée na bango eza boye mais lelo comment qui lipa ya bongo longo boye nguba abongo longo boye pour bat ba seka mais bat po porter le lelo côté c'est qui beaucoup ma bat po bazala ki na linga théâtre na ka pour mutu na sekisaka mais ako bate ke na linga théâtre pour soit implicite non or bon parce que basala ngote voilà donc ça veut dire que non et da co-animation to na concert na ngai donc bo comprendre ype sera moi pe tuni pe bango pe question mo pe feza la rabote bolingo pe feza la kata presse la lu batu bali théâtre batalelo parce que yo tango mitala ka pena la lu ba bière o soko zate to ko ba pena ko te loko mutaya nango pena boza la lu pena ezani mais ouais premièrement apport al boseza ngamoko na memi apport na ngapo kala kilalo ezali te si photo loba kilalu kinga ngamono la lu personnage no ya la lu na kalesa la te zoro mwana na monde théâtre personnage ya la lu ezalaka no te de apport ali boso la loi memi no na théâtre ya ngwana zoro mwana et deuxième apport eza babilo na on a créé donc eza likolo fort kolo bake bata sikamba bomi théâtre ngana o contredire ango donc bana raison te pourquoi pour kala théâtre qui noir et blanc s'il faut le dire noir et blanc théâtre qui noir et blanc parce que tu es bien gars chaîne moko à l'époque gars RTZ OZRT voilà ngoma RTNC kala tu es baki tendance la rara tendance net auto bengara court. Vous comprenez? Donc, toi qui na coulisité, toi qui na jardin té, vous comprenez? Donc, ndaku kaka, yango to la mamnions tout. Yango wana, mais les loyo, au mona, tozo utilisé partout. Tu as besoin de tourner na fleuve, tu veux tourner na fleuve. Tu as besoin de tourner na aéroport, tu veux tourner na aéroport. Aéroport va compliqué, bino la, va compliqué, bino. On a des exemples on a pesi. On a la mémoire si différence ya kalana qui lelo. On comprend. Donc quelque part batal biso dans lelo peut to baxé lo mon na théâtre. Tu es na ba soin mo bébé ça a quitté. Tu es na ba scénario mo boy o pe ça a quitté. So comment kala ba père na biso c'est bien. Bon ba l'accent c'est là. Mais ba gagner nini? Ba gagner elo côté. Mais grâce à lelo bato lelo. Ba ye ko fungula mo makaba bino. O mu frère ba valeur na. Là ba benga na sa elo mo faut pe sangala na. Vous comprenez? Ma père nous dans sa théâtre il y a succès. Or, lelo belé ba kufi ba mpiaka. O mona, mais tandis que biso ba toye lelo, pour ba comment benga biso ba vente en ligne. Vente en ligne. Vente en ligne deni. Excusez nga débat pardon, on ngana contredire la loi. Pardon to lo bandeni, to si j'aime ça boy. Si j'aime volo ba ke ba théâtre kala. Ya na moni o betili so ezama ba théâtre ba il y a des chez nous. Il y a des chez nous. Pardon Olimbi ça. Des chez nous pe daka pe kala pe kaka. C'est bon kala ne e bon de daka sika. Biso to beta masolo ya lelo. Ya lelo na sens ni. Na lelo to zo ba né de 2000 ti siko. Po ya beti masolo ba 80. Ya siko te pas la lui ya solo ba débat. Faut to lo ba ngo pe. La lui ya solo. Il y a lui ya solo. Bon, that's na 2000. Na 2000 to lo ba. Na 2000 on ba na ba gina ba G à l'époque quoi. Na 2000 ans. Parce que to ende na groupe Simba.
groupe simbe créé en 1998. On comprend? Et créé liste boy après ça phénomène en 2003. On comprend? Donc quelque part non la même abino na makambo yo eza normal. Pour à l'époque on a 2000 wana tonota la tonga na groupe tonda otala. Tonota ba chic choc loenge o moto mo prêtre. Tonota ba nouvelle loenge. Ya fait na biso mangwaou. Zoroman, tonda mona ba ve gaou, ba ve mundweri, ba sœur Nicole Bakata. Zoroman, makambo yeko fongwa ma très bien. Là tu comme na ba 2006 7 ba 6 7 ah mais oui. Jeune yoko fongwa ma 2010. Ba président vide loin na ba kepoto. On seconde. OK. Il a le vérité dans le 2010. Kasi à l'époque il y a ngwana po là nzonzi ngeyo ko pela. Nzonzi en année 2010 te bozo na bolingo beta masolo. Ya ko fongwa ma vitesse. Nzonzi ngena na 2010 te. Nzonzi ngena ngo eloko. Et là ngo kala, mais kala mo tele msu ba 2000 ans te. Zo comprendre. Nzonzi en plaire nzonzi ngeyo yana ba 2004 ba 2004-2005 en plaire nzonzi ngeye. Sikoyo à l'époque on te beke ba no pela à l'époque na bazalaki ba yebana ba to bande ko pela. Ouais ça qui ba pena ba groupe so ba niati malgré tout mo ba sha ba la rezaki no mo kokoso. Vous comprenez? Mais ce que par rapport à la vitesse, je me dis que tu as authenticité. Tu Karine Abi, et bien là, tu as mis balle. Bon, il n'y a pas de mis balle. Mais il n'y a pas de mis balle. Si on a un ensemble de boye, on a maintenant que tu vas faire un bateau. Il y a un vétéran, on a un Oudjana. Ngani azala ngana imanye comprendre ngana imanye ngana ujana te mais ngana yala ngana na tangu teke na yebo na ko envier mibali parce que mibali on so tomso na zaka na bango na ona zana bango na so bona théâtre tu comprendre il y a une différence sikonde otala olo baba msum tu sako da asepeli na o abi ya ene ko luka mibali te na zape o moni ko zape pas zape te pardon bolimbisa ngani na so bona na célibataire comprendre to beta masola vérité ngana lo bande vérité nga pa na nga vérité kaka vérité à part vérité eloko ezate pour mes amis vous comprenez biso théâtre kala bien sûr la na mbongo te ba vie na biso bando sa ba théâtre mbongo boye ba benga ya zaka na succès mais mbongo ya te j'ai fongwami la lou azana raison le baké j'ai fongwami masolo fongwami mais ceux qui masolo ngwe fongwami ba o ba yi bo mona ndinga malamu tout muso ba a jouer exemple ba pesi rôle mo boye a jouer eza ndenge wana ya memelité ba libele mona na ye pantalon mona na ebité libanda te lo ba archive na nga exemple non ça vantar te comprendre ozaki mamelo na jouer ndumba exemple non ça ya kindumba mais so na ça exemple na jouer maman mon on libele mon na te il y a une différence habite moi na zo contredire yo te na lo baka mambo voilà donc Giovanni qui tu nos questions non te Giovanni tu nos questions pour répondre pété parce que tu as peine concert na après kendeka bien voilà na question na ko bakisa to pe na examen de conscience to analyse on na salaki ya kale zalaki po muto abeta succès malamu ezalaki kaka azana site na chaîne na ye na groupe na ye aosala succès mais ya lelo na moni ba président mingi ba théâtre ba komiki po atala ma bien po amona ma bien fo ba beta nzonzi na yebite est-ce que boko nazoto na skona lalu est-ce que ba artiste comédien mibali po ba vivre bien to po visibilité monana to po etalema il faut ba beta nzonzi parce que ba nzonzi wa to mwende ko momemela e komi na ndenga mabe ba président na ba travailleur na ba artiste ba yeba le souté muto mona pe moi numéro moko ya poto bengi aki poto abude video lepo ebike video lepa kenda nga pesa nini na kenda video la zo accord nga pesa zo accord ce qu'on a évité est-ce que ceux qui va isoler j'ai ya kosala ke ba nzonzi ngesi ba succès boza na ngolele ko zala kaka parce que yo pe oza artiste comédien mais o kimela na yo kuna ba vie internet comment anani professeur de la bière. Ouais, merci beaucoup. Question Giovanni là très bien. Mais dans le banel le mot Giovanni, na contrat bateau ba benga monzonzing. So c'est plutôt un featuring. Vous comprenez? Pour featuring et au fond on l'appelle marambe belé na ba comédien. Vous comprenez? Bino yo bosali pe featuring échange ya ba idée fo ezalaka. Nzonzing wana be featuring wana e fongo li bate belé o le msuna ba vie ya batu to yeba pe bangote. Vous comprenez? Mais sauf quand les mal les yango to lo baké ba kiteti na ba bout nem de komi moi trop. Et so na roya moi mukie na ngamba Karine théâtre et beba kité mais ça ne ko tenga mara mukie.
Côté nga mamuke na sens ni ba producteur pe mbaluka ba bomba ba tenga mselo kango. Parce que quand bon ba ki na featuring ngo, ba mo pe ka su ba boma ki ngo. Ba boma ki ngo pourquoi? Pour Giovanni Lem soit utinda kuna bango. Asala ane théâtre té. Mais tellement azaka pire petit, Lem su ya Freddy Akimbe, l'aura filmé les a moi si ya Freddy Akimbe kovom ta a organisango. Karine na place ba benga Karine a te caché Lem sous 500. Karine 500. Giovanni Yaranan. Ok, Giovanni Boro sanu lokon. Le baga be kota la caméra tende ba epsa rabat. So man, asale on ra bongo. Ce qu'on tandis que ole ba lukele mutumo o azani na amateur, bokete ele msuna mutumo o azali kolo makasi. Bo pesa mutu wana ni. Le msu muda fashaka kendaki déjà. Mais jusqu'au tikali o robendete, a robendote. O mona, mais tandis que botaki Karine ayebi ndenge ni ok nango par rapport à mon na sengi. O mona, parce que quelque part le raro bo masusu muke yangwana, mais ndenge nete nango boye, nga pona nga na kondana net te. Net yo fongola suba makambu. Donc na upona nga théâtre ndesko ebongi pena na internet. Théâtre ebongi na internet pour que na temo moi mungwa kaka na taka moi mungwa na question ya Giovanni. Sko ndenge bino bo tolo par rapport à différence ya canal lelo. Kale daka mingi ba sedet. Sko le ba internet. Est-ce que ndeba benga bino bo emsu lalu? Moi film moi ezabo ndeko na nga ya kotia moi ni na yo. Nani ko balobi ke non kela eloko nini o basala rasena entre deux Karine la star. Est-ce que vous aurez caché des moko? Donc Karine va bien on ni bozala bozwa caché. Donc caché pendant ça va caché na même sur bengi sur vidéo ba parce moi 80. La lupe pas sur 80. Bon moni net pour na question na so na répondre yo. Mais que c'est un bon ça. C'est pas bon faire ya kala pour yemo ko la ba tuzi. Ba dina ba on va dire kala ba ba ya kala ba ça musala o yini ka pona succès. Mais la ka pona ngoko. La do te lo ba c'est les lo boye. O ba za sko boye ba ya kala ba le lo ko te pour o ba sala ka succès. Ngana ko na ko yiko zwa mo ti ko krete persona ya ba kala. E ba de ko sala ba tete wana. Ba de ko so ngozele ki mingi ba to ne ti. Apo si ça na facile que vous pas ni à la dernière on a ina la dernière pas pour nous attendre les on asali on se l'on avec logique les gens on a ça on qui na président calé asa on pas la logique on t'a dit calé ba godo tout le monde va biso na ngi mo de amoni ke ba ko binga ke ko rekite ba aye mbala mo kwa sando ki ba mebi ya mo ka kala so ba de siksa mo de c'est pas ni ko la mo na go dia mais oui, félicitations. Ayebi dans la société qui déjà les choses soient dit. Là aidé dans nenga lobby amona place en moza président Calais dans tout ce lobby. Na ba président Bordeaux les lobby. Théâtre des vision. Et là liboso. Omoni chic choc le yenge. Ko yebi sanga neti lelo timu kila kufa. Comédien les gangade na succès azati. Comédien les gangade na succès azati. Tofa makambo ngade la sala azali. Même si total azati ba. Même si
Omoni nzonzi mwana like nzonzi. Era itela. Omoni nzonzi ane like nzonzi. Chic show le ngende simba nzonzi. Sikona ndotanga lo bana ya moto mo prêtre. Omoni bembalo. Mambalo queen mother. Mwana ngadia. Muyombe gauche mwana ngadia dia. Mwana ngadia tika. Bidelo mwana ngadia dia. Mosielu mwana ngadia dia. Tatu mutombo mwana ngadia dia. Mama biokele bazokisa. Bachani fai baya po. Ba taimo kili. Ba bazat ba veda bazat tellement ebeli. Chic sur le. Parce que passer dans une réalité possible ba Bachani pourquoi? À l'époque, tu vois la petite personne dans ma sirika. Avec ma sirika, tu as tourné, ma peine un téléphone, toi de $20,000. Donc, maintenant, vous avez pas dit mon douté. À quel moment on a l'agence? Je dis pas, moi, ça dit, non, c'est l'homme, non, les la faute, tu vas au sol, on a tout fou. Tu comprends? Donc, Bagui, l'air a bien, on va pas faire la tournage, bon, on se à chaque fois en bas. C'est-à-dire que c'est sur le logo, on dirait pas ça va en avant. On comprend? Donc, moi, on peut pas piéter. Mais ce que donc, c'est bien un net, pourquoi? On est sur aussi ces missions à 6 de poster. Monde entier, on va t'aller en haut. La mise en temps. Tandis que c'est des taux, c'est l'un de 6 mois pour aider à sur la ça. Au moins, l'autre, c'est bien un net. Le net, c'est un peu comme la macan. Ce qui est arrivé, c'est que tout le monde va te faire, va bimi péter. Pour pas ça, c'est les loups. Mais la net, tu vas la faire. La net, tu vas la faire comme on veut se m'embêler et tout, on sait pas m'embêler. Il y a le bic qui est moins rapide, il faut poster mieux. Date au sali bakwadi. Mais comme la net, si vous avez le voici, n'a fait, va voir qu'il est fermé. A tel moment, on a parlé avec va voir qu'il est fermé. Et pour lui, pour pas y faire, n'a pas fan, on va tout à la mission partir en photo. On t'a rappelé le mot à des affaires, on va dire. Alors, elle tout ça, les camous, tout ce qui est net, et tout c'est pas possible, mais tout ça fait l'eau qui est moutali, et très la qualité, et très peut caché, gravé dans mon temps moutou. Aïe, qui était. Ce qui n'a commis pour eux, ça pour la qui n'a pas profité de la bière, à lui qui est là, ça la boule. Ce qu'on a la niveau, là, qui pour la émission, et je dis, à lui, là, ça la boule. Alors, un mouton dans la raison, c'était pas bon, mais le comment, polémique, n'a qu'à t'aller. Mouton sumba, oh, appelle ça moutou, oh, bon, finga. Il faut te passer net, comme la soupe, c'est pas tout. Parce que la vie, son monde, c'est ça, madame, il est, il va faire son enfant. On a la réserve, on va dire que qui est moutou, à son talayo, n'a pas son talon, on va fraude, on va fraude, Moussa, la fiche, c'est qu'il y a beaucoup de pantalons à ça. Ce qui est pour vous raisonner code, à moins que Fio a ça, bien, je pense à vous avez dit d'accord. Mais au sein, et ceux qui disent à moi, Valère, il y a ma fille. S'il vous plaît, pour le moment, surtout l'artiste. Voilà, Karine Lazare a dit pas à répondre de ma pose au Lobel. Merci pour la question, le binani ou le bien, on va poster la vie. Les télévisions, c'est tout. La luna nga autoloba comprendre et les bisous parce que ba bébé sont les émissions dans ça on va ni bêtise comprendre responsable dans la mot à l'aise ba mso pour site netalama et yeba makasi kwa la luna aba no lobanga ba be apinga groupe apinga président groupe mo boye